Capage TV. Capage TV. De la même manière, ceux qui déjà esprit de mort et kotina katinayo et que manifester bas symptômes nango na vie na yo, sima et bomi yo. Capage TV. Capage TV. To akobanda ko loba na maloba na ye. Il y a des gens à habiter ka okufa. OK. Mais esprit de mort déjà kotina katinaye. Mais maloba na ye par ses paroles, vous pouvez comprendre que muto alisu musika liwate. Capage TV. Capage TV. Oyoka mutu mususu penza mikolo nazoka nzoto mali le roi naza na morgue. Bon idée nous mali mali est normal. Idée ya morgue ucho. Capage TV. Capage TV. Lorsque vous remarquez na kata mutu que abani ko ba makambo ezo lié na liwa ngana okufa na scène. Sachez que ate sali après une année liwa déjà kotaki et je place et bandi ko loba na kata vi na. Capage TV. Capage TV. Net on a biso na kufi le rôle kufa na moto, il pressentait cela. C'est-à-dire que le diable était déjà entré na kata moto. Capage TV. Capage TV. Bote na ba nyos bazo s'abonner, bazo aimer, bazo partager l'émission na biso. Biso to sala raté une semaine sans toya ko kabola liloba nzambe parce que yenda zali mettre à temps puis à circonstances na kokufa na liwa nde mutu nyos azalaka interpeller kombo ya nzambe loba maka nyonso mais na bomo ina nzoto makasi okomona mutu abungi loba ebite ke faut ko prier ayebi na ite ke faut sala ba action de grâce ko pesa ba dimba offrande ayebi na ite ke faut ko longi na nzambe nyonso na temps nyonso et ndonge balobi prier sans cesse tozana moto na nzambe Enrico prophète au azali awa en tout cas on met une actualité hein boyebi kenga na kenda na actualité et puis na otikele maloba yemoko akopesa biso lelo maté parce que to me makaye plus na maloba mais de l'autre côté c'est plus espace à Théa pour tout on a version mususu parce que abongisa ki o ya côté bonjour et bienvenue papa. Bonjour maman Cynthia Zambia pambola yo et je salue baneronyo so bazolanda biso na tano so zolanda biso nzamba lola apambola vina yo. Merci papa et donc kendena ba difficulté moko ezali ko ranger biso awa donc ko fela ki ndeko na biso moko ya presse na invité soko yeba na kombo ya Charlène wanga atika ki biso akufa ki na pasi ya kobota mais la vidéo songolo pakala ezalaki ko lakisa on dirait déjà abandaki ko mona déjà liwa na musika parce que par rapport à ma parole de petites vidéos ma publication donc la représentation diabolique au préparaki mais to keipe na place à côté mondaine to moni dijo akufi Arafat biso to salika bato to kondolara to komona ke on dirait abandé ko pressentir ango ndenge papa we marne ko lobake na planaka na mona ko na kufa na scène lui aussi il disait ça que na mona lokula na kufa na liwa moto et tout et puis moto ka nde et memi est-ce que zana baliwa mususu o nzambe ala kisaka parce que to moni pe mutu moko akoma ki na makomi ke ye akokufa les jours il y a Saba Tabaski on dirait ils ont la révélation mususu ils ont la représentation mususu diabolique oh tout le monde a avant mutu a kufa et ça la maka ndenge nini. Oui nzambe ya pambola yo mutu nyonso oyo esprit de mort ezolanda mutu wana akozala na ba monde bot ba melakisi ils ont des symptômes nango o melikisi et bani ko manifester des symptômes après et guérir yo. De la même manière ceux qui déjà esprit de mort et kotina katina yo et ko manifester des symptômes nango na vie na yo sima et bomi yo. Ba symptômes ne eza tango muta bandi olota. Muta olota que akufi. Mais peut-être difficulté au lukanzam. Moto akobanda ko loba na maloba na ye. Il y a des gens à habiter ka okufa. OK. Mais esprit de mort déjà kotina katina ye. Mais maloba na ye par ses paroles vous pouvez comprendre que moto alisu musika liwate. Oyoka mutu mususu penza mikolo nazoka nzoto mali le roi naza na morgue.
bon idée nous to malili est normal idée à morgue ou tu vois osomon idée à morgue on est où tu vois donc par des paroles déjà mutu beaucoup va nous comprendre que mutu yo a commis peine à liwa na ye c'est-à-dire que lorsque déjà bon moni que mutu maloba na ye comme kende ko tendre vers liwa ba acte na ye tendre vers liwa sachez que ça musika te déjà esprit de mort continue kati na ye et bandi ko manifester sur ko ba symptôme nango parce que diable abomara mutu mbana moko boete ana capacité on a te donc le diable prend vraiment le temps c'est pourquoi na batu musu nzambe diable a kangio mais intervention nzambe nzamba bikisi yo parce que ibelo biso ki mutu alinga kufa et que un ange intercesseur a telemi ko bonde la pona mutu wana a kufa te c'est-à-dire que so mutu ya ba kangé pas satana il y a le temps au diable ko tikela mutu wana pour bomaye ça temps est faiblesse ya satana ana capacité à ziomba la moko bomiomba la moko parce que Dieu existe ouais donc lorsque vous remarquez na kata mutu que abani ko ba makambo ezo lié na liwa ngana okufa na scène sachez que atesali apoye inane liwa déjà kotaki et ju place et bandi ko loba na kata vina parce que en lui-même na mutu moko bona ibite to fani bwenga na yo idée ko bana ko beta masoro liwa ke to kufa boye e bandi la biso to benga no kutu musika mais so mo da mutu bandi ko parler sur liwa na ye ba atine comme le rôle ya liwa net non la biso na kufi le rôle ya kufa na moto il pressentait cela c'est-à-dire que le diable était déjà en train na kata mutu et misala satan na vie ya mutu wana symptôme aliwa et bandi ko se manifester à la fin de compte pas et bomi mutu parce que le diable la mort était déjà là. Merci Motola Nzambe na landi mutu moko azalaki pe parmi bato bazalaki proche na ye je sais pas si c'était un homme de Dieu et tout parce que aloba mabano loba moko ezalaki moi spirituel par rapport à famille maman na ye et puis moko Arafat abijo moko azaki na ba bag ne azala ma bag ebele et puis ngana ye oyeba ke ba bag muso bat batata rebele za significatif ayebisa musa na nzamba no moni ba bag o na rata reza protection nanga même comment na vandaka bo na moni esprit moko ya nzambe na okilo kwa nzamba lobelinga voix mo lobinanga longola ba bag wana parce que protection nanga protection na yo ezaranga moko le Dieu tout puissant. C'est ce que nous avons moni na longola ba bag mo ya rouge na la tana longola nyonso na tikala mo maboko libre de ba bag wana ba dozala ba incantation ba bloko za ba protection par rapport à la musique par rapport à nini donc en la tana sous forme de protection voilà maman Cynthia ngamoko naza témoignage ya likama ba bag ndeko na kutu azaki ko sala ba musique mondaine mais même sur le plan il y a makamwanzambe okuta même basala nzambe na ba bag na maboko eza mabete kolata bag eza mabete un jour na mine de romoko aza na otanga religion te aza na religion chrétienne te baza ba descendance ba Ismaël Isaac Ismaël moi na nzamba o comprendre lo na lina loba na religion na bango mais déjà à partir de sa naissance bazwa na mai maman na banda ko bota te akena panganga basala ba cérémonie babwaka makina mai pa mama juizemi aboti mwana wana botami papa na ye na Kinshasa aza grand magicien ou asimba quand même bande wana biso belé ba musicien un grand magicien papa wana hein ba muni so ba muni ba benga bon un grand magicien et mwana na ye pe sikoyo à travers na biloko ya religion wana te à travers na biloko mai ya mai ya place à uta à travers na 7 femmes yamai ayambola pa na ngai mais elo retindaka yambola parce que akutana résistance elo ya kati na ngai parce que elo ya elaki que tout ça na service na pese mbongo ya kanisa ba prophète kalora ba sekonyo sote ana posa gloire ana posa bonzamba pepso da gloire ba ça service ba bague ko bima na temple na ye a pesa nga 2 bagues fais attention na muto moni ana même bague na loboko oyo fais attention hein après ça a 2 bagues na lata et ça la protection nguya nzambe tout tu vois donc il y a des gens comme ça est-ce que l'homme dans un que tant aux 8 bagues wana au tient vie na yo automatiquement ta vie et comment dépendre dépendre na bague wana na chaînette wana na singaloket lelo mayaka na moni nazaki l'autre fois na kinkola na moni ka mona moko teka mayaka ota mona mayaka mais jeune fille moko bengi afandise
nayebite lisolo ya liyaka wana ezaka osombe pe simongo bake mais ndeko afandisi ndeko wana bakati mayaka basali mayaka ndenge moko boye et après babengi mutu moko yo wana na babiema moko boya bandi kosala ngo ba prière bapesi ndeko wana po olata osomona donc il y a des choses ndeko musu pe na nenga normal moi loisir ndenge ya rabasi ya somne mayaka na latina na mais ndeko mususu osomona mayaka eza vie mobimba mikangi atie satana aotambwa na diable na nzoto na ye mutu mususu babaga zo bateka aotambwa na diable na nzoto na donc il y a une représentation à satana na vie ya mutu wana azo baté et sans le savoir que déjà au livre vie na yo et comme sous contrôle à satana au rebelle sa vie au carbe le jour où il décide na bomayo abomio voilà votre nzambe tango lobi le jour où il décide na bomayo abomio total a plus ba Nigeria ba l'Arabie sont vraiment des incantations zalara et na ba Nigeria kuna ba ivoirien na ba Nigeria on dirait bango pena ba moto ba signature moko ya osakanate parce que dernièrement ba misa qui paye vidéo moko ya Davido na moi na clip na ye parce que ba ke alali penza maître na yo tala ki mon papa très natala ki ngo nyonso nazo regretter kutu makasi et là ils ont fait que regretter nga le fait que ndeko akeko gumba akeko ko adorer maître na ye mais nga na regretter plus côté ba chrétien pourquoi natali muta mokili ndanga za na bondimi ya monde ya tedor azui moi si na ye fiancé na ye akene ko présenter ye mutu asala ke yazala talara Davido maître akoti ayete ya kotelema otambola kuta na maître mama zongulu na bino azongulu manase asola na ye boye maître afandi wana asola ye kana mo eloko ne ba china mutu wana maître afandi azoloba boye Davido le star mais gumba mina sa maître mais je regrette que ezaka ba chrétien no mona ke beta maboko azolemba lemba yaka ne binela nzambe yaka lemba lemba tellement il faut modérateur lo batia lemba les gens ne respectent pas les sacrés donc ils a pour massacrer mona ke bana satana baza un peu sage na milona banga buzoba bazo respecter sacré pour bien soki na BBC koto na robert liboma so na BBC koto ko sanga boy soko ba mona tellement nzambe bon et là ba ba que la grâce est plus forte que la loi. But bah non mon ensemble asa kanda l'entend la loi mais nous on ensemble beaucoup de kanda ma grâce entend ma grâce parce que la grâce le mot trompe les gens c'est plus fort que la loi même donc mutamokile so ko adorer maître na ndengwana ce sont des incantations ils ont un pouvoir moko diabolique à bon mita la qui sont dans le monde entier à l'action mo ki ba filmer tamboli partout bateau à tout ba moni yango mais seulement et pas ba chrétien ne okomona que bato bazo mona mama nzambe lo welo moko aventure pambola nzambe kumisa nzambe faiblement ça c'est regrettable. Ba diaspora ba auto nanga sinta rapache place nini ya kolala ya bien zali na ko découvrir place bien makasi na mombele Steve Loge pour na bana kin bana partout monde entier botu na nga botinda ratinga na lukela bino ba place efanda place mort ya discrétion soko komika na 12e rue Okoti vers Prince Ozoke na mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place à université wana bato bakende ti yolo Steve Loge eza wana masora banka. Loge na ko découvrir na mombele place bien pour na ba diaspora ba tuto ba na place kimia Steve Loge mona mboka nda sa libiso to lingite o mundele o manite mona mboka asa libiso place bien pour na ba tuto ba na place bien discrétion o yé na séjour na ko lia bien moi boîte eza moi bistrot ezali Loge bar ezali nyos ezali Steve Loge nenge pe na ba diaspora ba lingara diaspora raté en Afrique peut pas yaka au moins séjour au moins ni na otima Lubumbashi na oti Brazza na oti boye bo contacter ka Steve Loge réservation ezawana bato tout balinga revendre place à bien Steve Loge. Merci Moussal Nanzambe tozo kende nango kitoko
ngana olukana no loba pour tiki vraiment 30 minutes ou 20 minutes pour au loba na monaka na ba film ngo kaka o to loba parce que c'est la réalité hein oui. tout le monde a ce qui muta so kende déjà parce que na ba loba na nyo so na c'est Dieu qui est au-dessus de tout ce Dieu moto wana zalaki un peu spirituel on qui ko kabula na ba solo moto wana natala ki yango peka na vidéo alobi au-delà de tout il disait que on ko reconnaître quand même que Nzamba za suprême na tango ba mona ka ba moko na mboni na ba ténèbres on a to ba mona ke moto ki na repentance aza déjà moto aza sacrifié déjà âme pa na biso on dirait ba tindara déjà ba démon na bango wana ba kende déjà directement ko bomande ba bike oh so to tiki ata 2 minutes alors c'est repentir d'abord longola déjà ils a rappelé vrai hein oui c'est vrai tout le monde na ba réunion bango ki ndok ba ta ba soutani wana c'est vrai pourquoi d'abord parce que maman Cynthia par rapport à la loi création Nzambe akeli déjà rabatu maman yana batu oyo ata bobondeli ndenge nini ata ye moko bondeli ndenge nini ezala ba pasteur yango ibelobi il y a beaucoup d'appelés mais peu de lits ba eli baza muke baza ba bengami baza ebele ba bengami ba na makambo Nzambe mais abengami kaka mais ça eli Nzambe te pour mona bokonza likolo ça dit dès le départ Nzambe a créé déjà rabatu yana batu oyo ye vi na ye ataki muta masumu awobongola mutema ti akende komona bokonza likolo OK et ape na mutu mususu aza muta masumu amegi pe ko bondela azongi na masumu ti akufika na masumu po amona ka lifelo po ye aza destiné babenga bango ba fils ya perdition OK aza fils ya éternité te aza fils ya perdition abenga po amona ka lifelo siko bana nyonso Nzambe ata azaki grand magicien les jours où Nzamba continue mutema ne pour abana ko simba akene ko se repentir ce qui va se faire dans le monde de ténèbres est déjà averti que muto ali rokendo aligné à se repentir ce qui Nzamba ko permettre parce que là ba barata que masumu nyonso auto sala sur la terre et en a conséquence nango masumu nyonso muto sana sa mabele et en a conséquence nango Nzamba limbi sara le sumu mais conséquence à péché et le moiraté OK donc muto ko sumu kalelo a sengi Nzambe pardon Nzamba limbisie mais les conséquences du péché et au long waté. Moutobi qui a conséquences à péché. David a joué moi ça iri, a joué à Tchèze, mais a bomi siri. A zeli suko mona botama. Zamba bise mo sorola bise mona tanga botama okufa. Bibelobi David a gêné à bondeli. Mais mona botama akufi. Est-ce que gêné nzamba mona kiangote? A mona kiango mais les conséquences du péché et salami. Ozomona mais nzamba bise na limisi na ngayo mais mona nde a botama te. Donc dès que mutalinga bongo la mutema baza averti na monde na molili par ces actes ba mona ke mutalinga bongo la mutema et du coup ba chevé siko batu susu baza sauvé par la grâce wana kelinga bongo la mutema pe abongo li mutema yango ndo lobi ken bango nde bana éternité bango nde pena bana éternité o abenga ma pena Eli Nzambe apita ma permettre ça la mokili à cause de la magicien à cause de la ndumba à cause de la soki criminel soki nani mais tango a commis ko bongo la mutema ata monde à ténèbres ba se lever ba lobi ke photo boma ya bongo la mutema te Dieu par sa grâce a sauvé ozomona Nzamba a sauvé mais mutu soki aza mwana ya éternité te ata meki pona ko banga na tika no satana na sela Nzambe ndo mona ke diable abina achevé pe achevé. Parce que le diable a que ba secret na yeza la dévoiler ne ba achevé mais obanga te ka bongo la mutema pa tikala non ako tika bongo le mutema pa biga ta ka mutu na ye mais de peur que ba secret ye bana nda achevé to mona ke on peut naka ya papa wemba la prison bon là na motema si bible et puis te o mona isu sa zongeli isu parce que ça qui va prophétie na ko pesa to mona ke on peut qui s'est mené ah tant emba nzemboana ya zaki na version ya chrétienté mais bon on rappelle on dirait ça y est pas qui averti mais après lisusu ayaki ko zonga isu na mbilinga et le cas de Nathalie Makoma ba bazo ko critiquer pengani que azo livrer sœur na ye ati ko loba bon que diable ya landeli akwei et tout ba sambela pona accusation ça plus na sœur na ye ba to loba te ozo sacrifier le kinayo boye mais ngana omona ngo eza normal eza interpellation ya ba chrétien o azo loba ke ba sambela pona sœur na ye côté wana ko loba nini sonza ba prévenir il faut motupe à se repentir normalement. Oui, au moni d'abord au départ les débuts à bande on a biso ba imbela Nzambe ba imbela Nzambe. Il y a pas qui frappé qui frappe il y a 3 ans à maladie à cancer mais Nzamba bikisa qui est pengani.
Voilà. Nzamba bikisa qui est d'ailleurs nalanda ku ba interview na bino nzamba bikisa qui amona nzambe. Amona nzambe. Mutu soki comment qui peut blasphémer? Kochola sana nzambe. Voilà. Mais tellement là qui moi nzambe Dieu avait besoin de lui. Nzambe a Nzamba ko leka na banzela nyonso pour récupérer. Ako saliso maman na accident au bukana ta ko bukana mais na mbeto hôpital au cœur connaître Nzamba za na bomoy. Nde ozonge pa na Nzambe. Bon Nzamba frappé na malade et puis abongoli mutema. Soki azolo baki na bandeoke ba bondela pona ndeko na ye, c'est vrai. Parce que ndeko des fois za na ye mwana Nzambe akoma banzembo ayembaka na te ya mokili. Akoma banzembo profane wana te. Aza mwana Nzambe faut a continuer ko sala Nzambe. Mais réclamation réclamaille peut-être ma vie à mokili nyoso et réclamaille à mon gloire à mon amour à mon ige mamanzambe na malem ko to je gloire mbang à qu'est-ce la mokili. Mais il faut en réalité ko critiquer yete mais ko bonde la ponaye. C'est ça même le mal na l'église na soit lelo. Au mona mutu a mosala Nzambe mais à pingui au lieu de bando critiquer ah faux pasteur tala kuta salibo non, le mieux à faire c'est de prier pour lui. C'est de prier pour lui afin que Nzambe azongi saye na ba voie normale ya Nzambe. Parce que aza mwana Nzambe. Soki pas za mwana Nzambe te mama ata to bondeli Nzambe ndenge nini a continuer ko sala mokili a ko fana kata mokili enlèvement ekoya akobika grande tribulation. Zomon. Donc mwana Nzambe elle aura ba sera na biso na pengani Nzamba frapper ya comprendre azongi bongoli mutema. Ça vraiment za ba signe kaza mwana Nzambe a mwana bokonza likolo. Mais les autres ata bobondel nengeni soka mwana Nzambe ta ozonga te. To continuer na prophète Enrico a bombela kibiso liloba Nzambe makasi sur le plan de la conséquence ba réclamation diabolique tout que la pasteur moi prophète espace naé à Sakola et puis moi je vais revenir juste après on a des annoncer voilà on est à tout côté na actualité pour boyer ba maman na likambo o ndenge diable a coopéré na ba famille na mabota na monde merci Nzambe ya pambola bino de partout bozolanda biso que la grâce de Dieu la gloire de Dieu dans la partage na bino bien mais ko changer te ko bimaté na chaîne Okapash TV d'ailleurs na osenga yo partager betali sur la chaîne Okapash TV o ezo ko édifier vie na yo en fait que bande ko ba s'abonner pour na ko édifier ko pambola ba vie ya batobele na sia moi. Nous continuer à enseigner peuple Nzambe sur les représentations. L'autre fois, on a dit que le fait qu'il y a kolota bandoto, oza quelque part, le lokenda poto, le lokenda mboka moko boye, au changea commune, mais au lota kakaka ici ka okole là, cela signifie que eza représentation ya vie na yo oyo ezo kangama ici ka moko boye. Oyo il faut olukela Nzambe afin que vie na yo et ça la sauver. Mais là, on a enseigné biso par rapport à la représentation par des paroles. Ils en ont oyo, vie na bango a botami déjà à kouti ba représentation famille. A kouti déjà famille ils a représenté, a kouti déjà bato baza ya kokanga a botami na kata libota ndengwana yepe abandi kobika même vie. Mais il y a possibilité na muto ndengwana abika différemment na obanekone bazobika. Dans le livre à Jérémie chapitre 35. Jérémie chapitre 35, Nabandi à partir du verset 1er. Bibelobi, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison de Récabite et parle-leur, tu leur conduiras à la maison de l'Éternel. Dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Souligné du vin à boire. Je pris Zaziana, fils de Jérémie, fils de Bazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison de Récabite, et je leur conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Aman, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre de chef, au-dessus de la chambre de Massé, fils de Jalum, garde d'Issei. Je mis devant le fils de la maison de Récabite des coupes pleines de vin et des calices. Je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez de vin, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Vous n'habiterez sous des tentes toute votre vie. Nasuka Kawana. Église, maman, papa,
partout aux Olandangai. Bible zoloba que Nzambe azui Jérémie le prophète. Amemie na famille à Barekabit. Kuna azui bisa Barekabit. Abi pesa bango 20 bamela. David azoloba que le vin réjouit les cœurs. C'est-à-dire que vin et ça eloko o eza ko sepelisa mutema. Or, tu ozolandanga aw. Eloko ko sepelisa mutema na yo eza lipomboli avina o ezoluka. Ozoluka kobota ezate. Ozoluka libala ezate. Ozoluka musala ya contrat ezate. Ozoluka vino dans la stabilité, ozomona ngote, ozoluka bonne santé, ozomona ngote, makambo zo simbate ba faire ozo banda mozozo ngaka sima. Pourquoi? Parce que il y a des familles où il y a des hommes qui vivent selon leur représentation par des paroles prononcées. Maloba oba bimisi, muto bimisi maloba. Peut-être que muto ana kufa déjà. Déjà ya famille à Barekabit, nzamba ju un prophète. Aibisi kene na famille à Barekabit, pesa bango 20 bamela. Mais prophète a joué famille. A tiré du bosson de bango 20 bamela. Yoka réponse à famille. Bazono ba que bisoto melaka 20. Pourquoi? Parce que notre père Jonadab nous a donné cet ordre. Or, ordre, c'est toute parole prononcée à exécuter. C'est-à-dire que Moutou, abimisi maloba, ezale amala Moutou amabe, mais bato ebele na kata libota basa ko exécuter parole wana. Si ko na ka bato, to na ka vie na yo. De fois, toute votre vie a été représentée par une seule parole ya mutu moko. Alors que beaucoup voyagent, yango bando banda ko luka voyage odo mona ngote. Alors que beaucoup balate, c'est pourquoi bando banda ko luka ngo oso kutana mibali bazoya, mais faut babo tso bana, mais ce que comme na lisolo libala, moyebo simbango ezate, moyebo comme na suka ezate. Il y a même des personnes bo bandi pena de marche wana libala. Bo comité na suka neska makambeke no robeba. Santé na yo et stabilité. Des fois tu es malade, des fois on bien. Des fois tu es malade, des fois on bien. Combien de fois oluki musala? Ozo kwa koza musala te oyo ekopesa o kimia. Baninga o bozaka na bango. O umeli bisiko za o voyager au longwa Congo, longwa Afrique, longwa bamboka o to benga bamboka ya pashi. Okena bisika o bato baza ko se retrouver. Mais yo bando banda ko luka mukanda ozo kangote. Bando banda ko luka ozo musala te a contrat ozo kangote. Pourquoi? Peut-être c'est parce que vie na yo makambo zobika eza représentation ya vie na yo me par des paroles. Obimi na kata libota moko oyo okuti déjà babimi sa maloba. Le roi libota Barekabit nzambe ye moko aye ko délivrer bango. Bozo ba 20 bomela pour vie na bino fungwama. Mais bazo bisa nzambe que il y a Jonadab notre père nous a donné cet ordre. C'est-à-dire que il y a des familles, il y a des hommes et des femmes, il y a des vies oyo ezobika non par rapport ya vie na bango moko na volonté nzambe. Mais bazobika par rapport ya ordre moko oyo diable ndoki moko nganga moko mutu moko misala molili ya famille na yo atika na kata famille na bino aloba ke boko bongate boko balate boko avancete boko prospérité mutu okomona bana mibali mikolo basilisi ba classe batanga mais baluka musala ezate ota la famille mobimba identité moko mutu moko te na famille akobala soki nan baboti ba na 4 3 2 5 te. Donc tout ça pourquoi? Parce que vie ya mutu eza représenté dans nzela maloba oyo mutu moko aloba quelque part. C'est-à-dire que il y a des gens a otambola menzo kande atambola kana maloba moko likola mutu na ye. Maloba wana ezo landa vie na ye, ezo détruire vie na ye. Ole aluka nzambe okomona mutu wana azomona basine na bandoto ke vini za kokanga ayimona ka kote ba mai ayimona ka na zamba. Omona mutu alali asutuki na sapongi lokola mutu uti ko bunda so pema penza makasi lokola uti na activité normale nzoka loti ndoto. Donc tout ça sont des signes qui prouvent que mutu vient à représenter quelque part représentation na solo ba chaque jour que eza manipulation eza envoûtement. C'est-à-dire que diable soka linga représenter vie na yo akozwa elamba na yo azui photo na yo azui mabele ya makolo na yo azui dessous na yo soutien sous-vêtement azui souki na yo mansaka na yo akozwa te kiekolo komoko apesa ngo identité vie na yo babandi ko bimisa maloba bazo ko envoûter pe esimbi vie na yo sur le plan physique ozobika makambo wana maloba o bazoloba ne e représenter vie mobimba ezobebisa vie na yo lokwa libota Barekabit ils ont mutu moko donc Jonadab ne abebisi vie libota mobimba de fois on nanga mutu akanga vie na yo mutu abimisa maloba mabeli kola bo mona akufa déjà lokola aw Jonadab akufa ki déjà mais famille bazo continuer kobika ordre
Il y a Satana, Nansela Maloba, O Jonadab, Aloba déjà Bandakala. Famille, ils ont continué Kobika, Maloba wana pe baza détruit. Et pas Satana. C'est-à-dire que tant que vie na yo, makambo zo marchete. Tant que domaine moko bo songola vie na yo, makambo zaka moko wana esi makate instabilité. Comprends que domaine wana vie na yo, eza représenté na monde molili, o il faut oluka prophète Nzambe, to bon de la po na yo, to sa lo service à ko représenter vie na yo pe pa na Nzambe afin que obima na ba représentation ya mokili. Deuxième point, parce que na souki sa awa, deuxième point important, oyo zo sala que Batou, Bata la représenter, c'est la vie de nos pères ou de nos ancêtres. Natangi des Rois, chapitre 20, verset 16. Bibelobi. Alors Esaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps qui viendront, où l'on apportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré, pour en faire des iniques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit, Yoka réponse à Ézéchias. Ézéchias répondit à Esaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, y aura-t-il pas la paix et sécurité pendant ma vie? Awa Bible Zolobake, Ézéchias Abeli, Nzambalinga Bomaye, atini prophète Esaïe. Prophète Esaïe a dit, Bongisa Nicolas Vino parce que l'Ingo Koufa. Sinale Batu, c'est le testament au Lingo Koufa. Bible Zolobake a tourné regard na mire, abani ko bon de l'Anzamé parce que Ézéchias a zongi saka sacrificateur na katsa temple. Abondeli Nzambe, alors souviens-toi de moi. Nzambe a talité, asala bolamu quelque part. Na temple, na katanda kwa Nzambe. Asala bolamu na famille na été. Asala bolamu na temple. Bolamu o Ézéchias asala na temple et représentant vinaye na katanda kwa Nzambe. Yango na bisaka bandeko. Ozo sentir que vino eza représenté na monde molili. Des fois il a abandonné bakanga. Luka elo komoko tchana katanda kwa Nzambe. O représenté vinayo, o représenté famille na yo, o représenté bana mobali na yo. Ozo mona mobali muto komi likolo. Libala ngwana yo ke na ko panzana. Makambo yo ke na ko beba, musale ke na ko beba. Vas-y reprendre ton travail. Nanzela elo komoko nanda kwa Nzambe. Et basa elo prière ya alliance au mona makamuna ko bonga na vina yo. C'est ainsi que ici Ézéchias a tourné regard na ye et pas Nzambe. Alors dit souviens-toi de moi parce que na selon na kada temple na yo. Bible zoroba que Nzambe bisi prophète zonga ebisa na bakiseli 15 ans. Mais le mal c'est quoi ici? Les 15 ans on va bakiseli et péché sentiment. Azui batuko uta na Babylone mboka ya mabe. Baye na mboka Nzambe alakisi bango bozwi nyonso oyo azalaki nango. Ba trésor, ba or, arsenal alakisi bango. Bible zoroba tango ba moni yango na yebisaka bandeko. Faites attention na combat spirituel na maloba na yo. Parce que discrétion est très important. Moutou soit zokufa parce que yé mokonde ko loba makamba vi na ende bomie. Ozo batena ozo betela fo oyo beta dam na ye. Tangu kaka alakisi bango, tangu bakei, le prophète azongi lisusu. Aibise oyambaki bandai na ndako. Aibise na yambaki ba messager ba uti na Babylone. Ne mustakola zo bisaye. Ne kaka ba moni bozui ya mboka oyo. Les temps qui viennent, bozui nyoso oyo erokoma ya bango. De deux, bana oyo kobota bakokoma baumbu kuna na Babylone. Yoka réponse à Ézéchias. Alobi makambo lobe za bien parce que na tangu nanga papa na kozana kimia. Vous comprenez? C'est-à-dire papa andimi que yé azala bien asima mbongo, yé azala bien na royauté, yé azala bien à vivre bien, mais bana na yé na tangu na bango ba souffrir pour na bolamu ya papa, papa amona bolamu azala roi asepela, mais tangu ya kokufa après yé bana ba souffrir. C'est-à-dire que a représenté déjà vie à bana nanzela maloba na ye andimi acte moko boye pene mozo landangai des fois tala vie bino malam papa ou ya bota bino banset na bino bakoko na bino misani basalaka na yango obotami na libota oya ba chef coutumier ozomona ke makambo ezobeba na vie na yo ozoluka bandoki ozoluka otuna pourquoi vie na nga stabilité ya te nzokande ba puissance ya coutume ya ba chef coutumier ezolanda vie na yo soki obimi na représentation wana te okoluka vie okoluka bana okoluka libala stabilité okomona te pourquoi parce que ba pouvoir ba chef coutumier eza ba pouvoir maléfique o ezolanda vie na yo papa na bino zaki occultiste
yo boyebaki quand même mais bokoli na mbongo na ye akoli sibino na mbongo wana bo voyager bokina na mbongo wana les lois zate tala comment est-ce que bozo souffrir conséquence il y a acte ba parents basala il y a des parents qui ont sacrifié la vie de leurs enfants il y a des femmes des hommes qui ont sacrifié la vie de leurs enfants il y a des familles au batu déjà noko na bino moko boy ye moko atomba na famille bino bo mona sous clarté alinga bino so bokena sama kona bo senga kaye bo gumba mela kaye nzokande asala ka ba étoile na bino il y a des personnes au ba vie na bino eza utiliser ba sel étoile na yango na yo moy o mona bolamu ezate mais bien aimé na lingi na tia boy il y a un Dieu quelque part dans le ciel il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth ana capacité ko kangola vie na yo soki okoti na ba voix pepe ba principe en Nzambe lelo vie na yo eza représenté yango zo mona clarté na vie yango zo mona makambo do simbate yango zo mona vie ezokene malamu te bien aimé le seul prière et alliance au Kosana Nzambe, c'est de représenter aussi ta vie liboso dans Nzambe. Je dis toujours des choses. Ceux qui ont ligné pour représenter vino liboso dans Nzambe, aux yeux l'eau comme on tient dans Nzambe et comme il vit nayo. Et il y a des gens qui souffrent comme des orphelins, de veuves, au bana posali sungi na ba hôpital, au yo kondi malelo, au sali badon sungi bango, au bible banga le vrai jeune na Esaïe 58. Si Nzambe a ses souvenirs pe na vie na yo ba bondeli pona pa musala Nzambe oza na confiance na ye pe omona loboko Nzambe c'est dire que ne konoso ozo mona un vie na yo et na instabilité makambo do simbate domaine moko vie na yo comprendre que domaine wana vie na yo eza représenter na monde amoleli il faut olukela ngo délivrance o représenter vie ne pas na Nzambe afin que Nzambe balola akangola vie na yo des fois eza ba effet ya ba koko na bino ba ancêtre na bino obotam na libota moko za ba kodia vie wana ezolanda bino ya mabe obotami na libota moko na ba coutume chef coutumier vie wana ezolanda bino ya mabe mama na bino asala bondumba na ndako libala papa na bino asala bondumba makambo balokota de part et d'autre bayana ngona famille et bana ko détruire ba vie na bino c'est ce qui fait que il faut luka Nzambe po obima na vie wana okoko bika jamais au mwana Nzambe vie papa na wa viva vie mama na wa viva afin que Nzamba Nazareth akangola vie na yo oza représenter luka Nzambe afin que le roi de gloire akangola vie au mona clair na bombo na yo batu misusu eza maloba nde mutu abimisa na osala délivrance en dekomoko na kuti na kati na ye mutu akufa depuis 1965 mais na 2019 incarnation mutu wana efana na kati na ye azoluka nini parce alobi nakangi vine parce que aza makila na ngai nazoyi biso koza makila Nzambe oza makila satana te ya mutu moko famille na ote la Bible dit il nous a racheté par son sang précieux. C'est-à-dire que mutu mususu vite au tambola wana to mona yo moko ndo tambola mais nzoka nde na kati na yo batia ba démon esprit humain mutu moko famille na yo akota kati na yo abanda ko commander vie na yo ozo vivre makam indépendamment de ta volonté de fois lo darango tinda bandoto na yo ozo mona ka kota quelque part oya okangama ozo kima mbangu bazola ndo oko kimate ozo meka ko bondela ko lever via prière ozo ko bondela te via prière eza très bas comprendre que diable abandi un travail na vie na yo azoluka makambo likola bombo na yo il faut yo pe o représenter vino et pas na Nzambe afin que obima na ba représentation oza maloba bato baloba likola vie na yo ezo détruire yo to ba acte ba parents ba sala to ba vie ya ba chef coutumier to ba vie ya mabote ya bankodia o ga famille mobima baza représenter na ba totem moko songolo et vie ya batu eza ko réussir te soki totem wana ekwete makambo na lobby de partout kolandanga soki na tongo soki na butu soki na pokwa oyo kinga très bien Luka délivrance au représenter vinao et pas Nzambe afin que homo na clair homo na gloire ya Nzambe na kata vinayo parce que Bible soloba j'ai formé pour vous le projet de bonheur et non de malheur Nzamba lola a pambola biso Capage TV. Capage TV. Merci Motona Nzambe ngana ko récupérer micro nanga pona zongi sango Nzamba pambola peyo merci na Ndeko Martinez o asungi biso na sima ya caméra Motona Nzambe. Merci pour la parole. Amen. Merci pour l'éclaircissement. Amen. Sikoyo biso bat bazali ko bela bat bazala na prison bat ba fundami sans cause bat bana ba problème kili okoyesa bango nini bazolando na minute et puis bato bazomona déjà on dirait makambo oyo bimisi ezokende de père na oyo bango bazo vivre moi prière pe lido basuka ezana bandeko oyo bazana ba prison bana ba hôpitaux
baza na souffrir ba na capacité à kotelema te po baluka nzambe nazobisa bino que il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Dieu a formé le projet de bonheur et non de malheur pour na ba vie na bino. Na lina bisa bino que Dieu est fidèle. Amen. Autant la vie na yo ceux qui ont ndimela Christ comme Seigneur et Sauveur te ndimela lelo loko la Seigneur et Sauveur ya vie na yo. Amen. Kundima loko la Sauveur et Seigneur te ndima loko la Seigneur d'abord et Sauveur. Parce que batebele bazaka na bitida kolinga nzambe pona ba bien matériel. Les sauveurs après Seigneur non. Ndimele loko la Seigneur comme nzambe na yo. Sima nyoso etikali akopeswa ngo guérison eza droit ya mwana nzambe. Eza devoir nzambe ko guérir vie na yo. Eza devoir nzambe ko tia kimia na vie na yo. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup de guérison même sans bon de la pona yo. Okobima na prison wana sans même intervention ya un pasteur. Et je vais aussi m'adresser na ba ndeko nyonso oyo nzambe apambola yo. Après ça possibilité financière. Mais ozoko se retrouver dans na bitumba na domaine moko boy. Maman si tiana batu dans batikele mbongwa mais apimele libala, apimele musala, apimele stabilité na domaine moko boy, apimele bana. Zomona mais azo vivre na moi mbongo ozomona nazo bisa bandeko wana nyonso ozo sentir que motema no nzamba tcha don na carte de libéralité na kolingana mama si za capable na fin du mois oyo to kende ko sala don na orphelinat moko quelque part na Congo aw to kende ko sala don na mbongo na yo na aide na yo et c'est cause osunga orphelin osunga ba veuve osunga bato wana soki batomboli mingongo na bango epa na nzambe na yambi apela ndeko moko na États-Unis atuninga papa siko soki na mbongo na nga na sungi orphelin to veuve azana kindoki soki akangi yango na o répondre mala moko soki osungi ndeko no azana kindoki akangi yo eza normal parce que so sungi ndeko no lipambole zate eza normal mais soki osungi osali acte biblique recommandation biblique ya kosunga orphelin ba veuve la parole de Dieu bakanga angote. C'est-à-dire qu'au contraire, ata zandoki, nzamba opambola yo. Et voya orphelin, ya ba veuve, tant ba kotombola ngo liboso nzambe, bo mona gloire nzambe. Pour ça, bo contacter même maman Cynthia, mais bande comme ça ba sanga so ba benga yo, ozo ya mbabangote peut-être là mon sous nazana ba émission ba occupation. Tant yo 8 ans et puis on s'est déplacé pour na ya téléphone. Donc Ernio sauter nazarana na téléphone à ma voilà. Mais pour c'est simple. Donc écrivez, pour contacter maman. Et puis numéro on déjà tout ça, chaque émission a un numéro. D'accord. Ou appelez-moi pour na ba aide na bino pour na orphelin, pour na ba veuve na fin du mois oyo ensemble na maman capable to kende to comment to ça descendre quelque part en fait que tout sunga bandeko. Na so bonde la pour na bino na so bolandi biso en fait que la gloire ensemble dans la partage na bino. Éternel de tout puissant na bonde li pour na bandeko no so to landanga sikoy. Aza malade, aza na prison, aza quelque part viezo simbate. Tika grâce pe faveur nzambe et à la partage na bino. Et que puissance nzambe et kango la vie na bino de partout bozo landangai. Moto na nzambe koi sa alliance molil na vie na bino. Afin que alliance nzambe ya prospérité, ya bonne santé, ya succès et élément na bino. Na kombo na Yesu Masia, vous allez prospérer na sia moi. Que le ciel vous donne les meilleurs de ce qu'il a et que la terre vous donne aussi les meilleurs de ce qu'il a. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Amen. Amen. Et merci d'avoir batali biso, vous s'abonner, d'être le baraka, vous s'abonner, vous partager, vous aimer ba émission na biso. Numéro ya prophète Henri Koyango ana to komi pour d'avoir bazo réclamer que nazo yambate eza normal, naza mutu naza liberté. Et nyo sofuna sala ba émission avant de la montage, komelanga na WhatsApp, benga appel normal parce qu'il y a appel WhatsApp et moi ezara moi mbilinga na téléphone mingité, benga appel normal tout comme mao et pas basai na nzambe nyoso baleka. Merci en tout cas. Bye, à la prochaine. Zamba pambola biso nyonso pe kimiezala na République démocratique du Congo pe na banda kunyoso ba pesa biso temps pour na koyoka liloba ya Nzambe. Merci. Capage TV. Capage TV.